Ma top. Balobi présence Nabino d'abord na Kinga 4 c'est là qui na bitine. Mike moi présence na Kinga 4 na pesi na enga acteur wa bien mikolo acteur amakasa zo pasuka enga zo pasuka na scène fort enga do na pesi ba salutation donc bisika aza aza na acteur akalame na banzonzinga aza mutaloba trop na lingi te na pesi mbote bisika aza kokene na biso na Kinga 4 na pesi mama Olive mama bana ebele balobi mama ni mama ba salutation mama mutabengisa biso mama benga biso to fêter ensemble to dîner ensemble a se pleurer na biso ba comédien a se pleurer to fêter na ye ensemble to dîner na ye ensemble na Noël to zala ensemble quand ndenge mama sala na bana na ye mais au sala que le 23 liwa et se prendre pour Loulou puisque pour Loulou pas qui appelé oui. la liste par rapport à Azala qui appelé mais liwa est aussi prendre maman a reporté jour où il fallait tout nani à qui on ko visiter si réellement pour Loulou a confié que na famille à pour Loulou après le 26 les abenga ki biso to que ne kozwa ba cadeau ya bombela ki biso pour la fin de l'année. Donc, pour maman, on a bits au lobby. Merci beaucoup. Mais les gens disent que bah, artistes et comédiens bah, déshonorer corps il y a Ndekonabiso Chico Pouloulou. Aussi longtemps, nana kunda mité. Nous autres, on na frigo, na malili. Bah, mama top, bandeko msusu, boke kolia, boke ko sauter, boke ko bina. Bato, bazolo babongo bango ba olia te. Nansi banda pour la kufati lelo baza en gêne ba olia te bana grève de faim répondre ngati c'est que bateau benda na moni bateau baza na mawa ya pulu na si ti lelo balia raté baza ba kana nzala ba vandi ka ti mukolo pululu ba kokunda je crois après on a décidé que ba bandolia voilà mais mama top bino moko boza ba spécialiste na matière ya théâtre botangela ba expression na bino ba expression faciale corporelle etc. mais balobi attitude bozala inango jour wana za attitude ya bata mawate attitude nini o bozala inango ngana zo ba na bible nzamba zolo ba na bible boye que David roi David tanga za obelisa mwana na ye alati mawa David a sokola raté David a sala ke lokote même ko le mwana na kufaka David a sokola alia aluanzambe apambola nzambe po eza volonté ya nzambe toza na kati ya bis nde tozala beto na kati ya bis tozo kende muto mtozo kita na arena e pululu akiti na arena e la vie continue tozo kende ce n'est pas dit so pululu akufi toko lia te toko sekate toko sala eloko moko te non on est à raisonnement ya ba congolais eza mutu musu te eza ka ba congolais nde to raisonnera to zaka na moins retard à raisonnement ozo yoka to zaka na moins retard à raisonnement mutu akufi oui pona zana makasa ko sala ba démarche ko kunda ye fona liat il faut na luka mbongo pona na sangi to sangisa po to kunda yeti eza bongo te siko soki mutu to vandeli kaka kolela apola na mort na ebité idée ya bato ezani fallait to kanga biloko na biso to kelana na mort pour pulula eba ke to lingi pour to sala sentiment ya bato mokili non tozo lela ye na ndenge na biso ba artiste to lela pululu na robina to lela pululu na komela to lela pululu na maya misu to lela pululu na koseka kaka ndenge moko ba artiste mususu bakufa pululu pa lela ka bango bongo eza bongo artiste do so kufa ya pululu te artiste année bakufi combien ba artiste ebele soki na bina compta et cause ataba 12 ba 12 est-ce que et cause problème te pourquoi bazako mona biso ka ya pululu le ngebo ta ba problème pourquoi pululu aza artiste comme tout le monde comédien comme tout le monde tokolela ye à l'honneur comme tout le monde artiste nenge tolela tout le monde na ba honneur nenge pe ye akolela mana honneur mama kenda ikunati atiki biloko atiki mbongo même maman merci est-ce que yo yebi lisusu ke lobby euti koleka mama atindaki lisusu biro lisusu na réunion mbongo lisusu yo yebi est-ce que baboyaki yango opposer question sikoyo nga na komi journaliste
Ah, Congolais ont la facilité à il y a qu'on résoudre les problèmes et à la raté. Maman lobi a tinda qui sous délégation na ina pesi maman Gel Mbote o ya za bureau ya maman pesi Mbote na papa Dani oui bazala ki sous kuna lobi bazo yeba pulula bazo landela ngo de près pulula okunda mandenge ni cercueil ya combien nécropole place nini na ngaliema po kuna ezaka ba commune batamo fleuri bato bazo akolela manandenge sengeli à l'honneur kuna basi ba placer podium makambo nyonso ba artiste bazo dévier bazo défiler kuna ce qu'il fallait tout ça ça photo ça oh pour lulu l'air pe corps ekobima boko mona biso pe na cortège tokolela ye ndenge sengeli pour lulu denga tozo luka to latisse lamba ya cher tozo sala ba tozo sangisa bambongo to latisse ensemble la veste à kitoko po azalaki kolata kitoko azalaki mutu oyo azalaki na akufi en plein succès azalaki na succès na ye ozoyo c'est ça ntango baproducteur baboyaka bazwa pululu mpona nini bana poto balelaka te balobaka te bozwa pululu baobligeaka te mponi badiaspora fale baloba mpo biso toande na maboko na bango fale baloba non bozela biso pululu mpo toza bana na nzambe bisika bato baza kotutana ezanga te so mabe eza toyekola kolimbisa so baproducteur bakangai motema bango so batelemaki je crois baproducteur balingi balongola décision wana po pululu azali na problème na biso te azali na problème na baproducteur et puis baproducteur te ezali ka producteur moko bango nyonso balati problème yango sikoyo ntango bozobelaka kokondane biso est ce que bozoyeba mpe oyo bino bosala point d'interrogation totika nzambe azwa soin mpe contrôle ya bato na ye eloko ngala alobaka kaka yango wana pululu apema na kimia mabele ya bokoko mabele ya bakoko eyamba ye na kimia moto akotika éternellement na mokili oyo aza te moto na moto aza na tourne lelo ya pululu lobi te ya nani liwa eza permis pour na tout le monde eza liloba nzambe oyaki na mabele okozonga na mabele eza parole de Dieu siko vouloir ou pas place akokimela yango eza te tozaka molongo tozokende okiti na re na yo bao bacontinue na biso bacontinue c'est ça est-ce que maman Olive a joué un rôle moko très important na milieu ba comédien mama wana nalobaka er nyonso so nazosala prière nanga nalobaka nazwaka mwa 1 minute ya kolobaka nzambe apambola ye combien de basi ya baprésident badéfile na mboka na biso mama nini asala lokwa ye tolobaka mpe bolamu ya bato tolobaka mpe totyala na ta monde entier mama ni ngai nazalaki na angola te namoni esika mwasi eduardo azosala lokola mama ndenge azosala te tozala na baprésident mobutu tozala na baprésident kasavubu tozala soki na banani nani asala yango toloba ya faci te mpo baza nanu na ebandeli toyebi lobi te nini ekoya totanga nanu bango te mais aza mama afélicité videlo atikalaki skelete awa soki videlo lelo akomi kojoue alati misuni akomi bien azongi na scène nani asungi ye nani asungi videlo epela alingaka kufa ti mama meme na hôpital ya baindien wana na première hôpital oyebi ekutaka combien par jour mais obimisi ni un cas bazwi yo soin du début à la fin epela biki alobi mama merci toloba kutu misusu te toloba misusu te azosala ebele ya ebele ya kotanga kutu te nzambe apambola ye mama ezaka problème ya kokunda te problème ya mama azosunga na malade aza moto azalaka na contact na biso te ndenge ka bainternet yango die merci ekoma soki amoni assisté oui asepeli kokabolaka bozwi na biso baoyo tozanga mabe eza wapi ata bible ezoloba kabola bozwi na babola kabola bozwi na boyo bazangi bolingo nzambe osenga biso yango wana yo kasi bolingo ezaka ovandi esika moko boshindelaka babababa boko boshinda yango te je pense bien que leur maman peut azalaki na pouvoir abanda kosunga bino abanda kosunga bongola meme bacomédien na Dubaï chazali na pouvoir le yake na bona na Dubaï biso toke kozwa mbongo po akomema mokili mombambala moko te abandi kosala ngo te ke okaka non makambo eza ebele nyonso eza ya koloba te abandi kosala banda aza na pouvoir eza ndenge na ye amesana azosala na ye kaka ozoyoka soki eza ke omoni ke soki mpe eke mama asistaka te na le mosusu na bacontribution na liwa yango le mosusu mpe tokokundama lokwa baartiste te
so mpe tozokundama na bahonneur oyo tolobaka nzambe merci ozoyoka aza oyo nzambe asepeli abimisi ye na ntan na ye mpo asunga population mama asungaka ka bacomédien te ka bacomédien te ebele baorphelin baveuve aza na ONG na ye aza na orphelina ngai nayebi ebele asungaka bacomédien te donc toute tendance confondue yaki par azosunga kaka biso te azosunga bato ebele baorphelin baveuve nini bano bazanga baboti omona azwi bango azotangisa bango azosala bo bible ezoloba nazalaki na pasi oyaki kotala nga osalisaki nga te nazangaki eloko ya kolia opesaki ngai te nazalaki na boloko oasista nga te sikoyo moto ya bato akokisi na yo eza liloba mabe eza wapi pululu akufi pululu aza grand il faut mama kunde na honneur poso tolobika biso bacomédie towana biso nango te pululu na honneur te tosala vantage te il faut tobetabetaka ya baporte neti wana namonaki lobi gouverneur de la ville Gentini Ngobila tomonaki na saisai ayambaki basai na masumu de blende namonaki bango wana mabe eza mabe te aza mokonzi ya mboka aza gouverneur de la ville ntango amoni ke pululu akufi ayambi bango bongo nayebi ke mosuni ekobima ya kitoko famille mpe kotikala na mwa eloko ndeko mpe akundami na honneur mabe eza wapi mabe eza te papa na ngai tozomona bamboka mosusu gouvernement ndenge ezozwa baartiste en charge mais biso tovivaka na bapropre frais na biso tika mama sunga na ye biso mabe eza te voilà c'est ça voilà c'est très bien merci na maman Olive mama ni mama oh, il est là pour nasemaka mama ake na batoto mingi mungu akubariki mama voilà merci beaucoup na oyo tozosala mpona petit peuple hein. Donc il est là à partager na batutu balobi apparemment ekomi problématique na ba pardon na ba diaspora balingi mama Olive mona bino to soutenir bino te omoni ba diaspora nga nazoloba ba diaspora nga nazosola pe na ba diaspora ba diaspora tolobaka bango en général te toloba bango en général napesi ba diaspora mbote toloba bango en général te ba diaspora basala de ba 20 ans ba 30 ans na poto bana bambongo na bango bavanda bana tema makambo ya bafitilité oyo te eza bato bake bayi na ne 2 ans 3 ans 5 ans to baosala bamakambo eza bamanque à faire bamanque à dire so eloko osala eza te ezwa journal tanga eloko oloba so eza te lala pongi olio olobaka babiloba loba batika badiaspora bavanda badiaspora solo bakokota na bango bafitilité oyo te eza na bango kaka bao bamesana na bango kaka kofinga soki mpe ndenge nini nde bango tika na biso komba badiaspora totika bango mpe ya bavanda na kimia badiaspora baza mpo tokotikala kosilisa bango te tokolongolaka bango te bazojoue barole na bango totika bango bavanda na bango eza nango bango te est-ce qu'au jour d'aujourd'hui eza na badiaspora oyo bacontribue na matanga ya Chico Pululu en tout cas jusque là nano namoni nanga banda bamatanga ya bacomédien to mpe baartiste bakufa nano nayoka nanga ntango mosuku nga nde nayebi te nayoka nanga contribution te ko badiaspora ya bango yango nani te non nayoka te mais badiaspora ya Afrique du Sud napesi bango mbote na Cape Town petite sœur nanga akufa peut-être na kombo nanga na ya mobali na ye lokwa ye pas parmi en tout cas bakundaka leki nanga na honneur napesi bango mpenza bambote bisika baza pe félicitations zamba pambola bango. Merci beaucoup. On vous reproche aujourd'hui des comédiens, ce sont une bande des hypocrites, des flatteurs, des mendiants, des ingrats ou ingrates. Où c'est gagné? Maman top. Balobi, Bobosani, Bolam Oyo diaspora salé la bino. Bolam et polarité. Voilà. Nena yebana no rôle ya libanga joueur ndeni ceux qui muto au bois qui est joueur libanga za salaire. Et anet na sala na bureau. C'est qu'on fait du mot footinga. Bon te. Tozan bate belé to boaka pe ba pesa biso be loko te ba kosa biso. To le cas jamais to sala ba émission to loba na bango boza be esco boité. Baba ndeko na biso. So le ba benga bango bana poto azo akize bino ba mandia. Azo akize biso ba mandia eza problème te to yambi yango biso ba mandia. Tondimi na biso yango toza ba mandia. Le langage comme ko changer. Tondimi na biso yango toza ba mandia. Mais ki mandia na biso ezane ba pesa biso mbongo ya musala na biso. Neti nga top nena zabi na yimi na nomba bato baza na poto te. Na ipe ba komola bango te. So ko bengi nga nde na yibi ke yo zala na poto. So benga te na oyeba oti.
to bina mama top ndene dédicace za ndene en tout 200 € nanga so tinenga 200 € comme naza mandia yo ndem to luka nga est-ce que nga luka ki yo nga na yeba ki yo e belé ba benga biso to sala ba mabanga na bango na zolo bango na komo nzambe to na janvier ba pesa biso te mais ton trouver na biso ngo pe normal et les cas ngo pe na yebite ki mandia ngo par rapport à quoi ba flatteur ngo par rapport peut-être ba makangu na bango wana nde bazala na bango ba makangu na bango basi na bango bana mike na nde ba mala bango mso ba kosa kosa bango yango be mal la tsabiso salité wana nga neti nga personnellement na nga mandia te bo dépendara na nzambe dépendara na diaspora na dépendara na nzambe ba diaspora pe ba dépendara na nzambe moto amokili jamais ko dépendre na muninga ne moto to dépendre biso na nzambe souffle to la mukina ngo lelo eza ngolo ko longola iloko na ko dépendre wana sito wana pe na olingo yo kango te to dépendre na nzambe ndenge yo za wana cho ye awa o dépendre na nzambe na moto amokili te. Voilà, lelo ba propos mususu pe sali mabe ba yo baloba toujours que oui aux en a raison mais manière ni no oui kolobela yango lelo pakalowi na papa makaya oyo ba ningisi poto ba propos na bango quand même diaspora c'est pe nango te ba tie pesi ba embargo ba pesi bango embargo na ibna de bango ba ketu na bango ko ko na niveau que bo dénigrer bana poto batindela kendo tu na bango te na ba propos bongo boyo soka belinga 20 € fo finganga 20 € na on déligé comme sang esclave na non linga honte so yo lingo maltraité nga o lingo comme sanga mona mke finga pour na 20 € no na préféré tika mais na garder personnalité na le reste que notre na ba paralowi nga za bango te comme na ma réserve prendre la paralowi aux pression et le côté pression et le côté pression de tiani nazo répondre bon ngala que zo player bité so ba zo embargo donc répondre na place na bango ou bien ozo banga pe mama topa un jour à embargo na diaspora to banga nzambe balobi on se montre pas de Dieu donc mutunga top na banga na vie ezaka nzambe c'est tout. Voilà, avant de clôturer mambo ba diaspora na mamba ngakati un mot surtout na ba fan na yo o bazala ki dessus peut-être bazwa ki en mal wechi bokechu balobi manoko ya mwa wechi bokechu na kati ya Londres chouchou na nyota balobi ba mama ya emonu vivant chouchou na nyota pona ninte ma jumelle Karine Manessa ma jumelle à moi c'est mwindo nzela mine my langue mayaya maman sociale Lili mavinga na kati ya Amiens pona nini te petite sœur propre Angelou Central ya Kaska Songo na kati ya Londres balobi ye moko le Brazzavillois René Mboté 1m84 un Brazzavillois qui vit comme un Américain René Mboté pour l'inter la Brazzavilloise Fanny Louembe non to société ngaye papa o me ba diaspora bana toza famille baza ba européen original te baza ba européen ya papier makila na bango yango ezao OK origine na bango yango toza ba congolais to tiko bomana lobi to okunda pululu e le kanango foto yo tika na ba ranking ngaza ennemi na mtu tena ngape ranking na mtu te soki ba paraloyi baloba e mabe so pe banini na yebi pe na on atale misa paraloyi te na oyo kaka pa ba Jija sole bonga yoka tous les deux côtés. Na yoka yonde no silo tanga moko na na yoki te. No na yoka ya soki makaya ndenge yo lobi kutu makaya ngana yoka ite. Na yoka inde jino la. Et pas na yoki makala. Makaya pardon. To blanda to e baso baloba ni bon. Peut-être pour ba fingi biso trop. Peut-être ba finga ba on a kombo na bango peut-être wana bango pe bazo ici. Po baza batu ba pe na mitema we yoka pasi. C'est ça. Tant que vous avez un diaspora, tant que vous avez un diaspora, diaspora. C'est ça. Na diaspora, émission na ça na le ketchup tu as bien répondu. Donc c'est pas une émission. Voilà. Donc réaction de CP non. Oui, c'est pas dit. Balobi ezabi sauté. Donc na fini mututé pour éclaircir karaké, yeba ko considérer muninga no mu. Nga finga na tena fingo par rapport à quoi? Nana nini pour na finga. C'est ça.
Voilà, merci. Bien que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien, en tout cas, dans CG Moko, Maman Top, Balobi, tantôt dans le début, dans le baki, entre Bino et Bino Bolingizate. Salut-moi, défense A, tu comprends. Papa, Bolingango, Bolingizale, Ndé, ni Bolingango. Invitation, Ndekonayo, qui n'a fait des célébrations, anniversaire, mariage, na bango, 2 ans d'existence. Nansi na benga ki Sundiata na se. Qu'est-ce que ya yoni? Non, non, na non. benga Sundiata na se excuser que na ena libala te makolo pasi. Makolo sine to uta kinga kati makolo Bon, on a pasi. une invitation pour toi. Oh, invitation pesa nga avant. Invitation pesa nga ngo avant. Apesa une invitation avant. C'est ça. Oui, Et qui avant kinga kati? c'est ça qui avant, oui. 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 Apesa nga avant makolo. Eh. Yo yebi trajet kinga kati te. Moi si nebi mabeke boboy koyana. Oh yebi mabende bo ba fait yango esili. Ba fait yango esili. Sabotage. Eh sabotage bato bakenda yiti. Bato ndam bakenda kiti. Bakenda ite. Bato ndam bakenda ki ba représenter biso nyonso. C'est ça, y a un problème te. Et coïncider que tout ça ya kolemba to sani. To uta na ya kinga kati wa fingi biso to ke bakisa su ya fête. Ah, to ape bato ti. Parce que le guerre est commis entre Gabriel na moi Guerre Sundiata, pardon. Ah, guerre eza nango te Gabriel azande ko ya Sundiata. Yé moi ça Sundiata aza seme ki na biso. A tia guerre na biso par rapport à quoi? Ata to lobby, ata to fingi to ba seme ki na ye eleki. Alvi boza mité amabe. Problème ya te yemta simba yesu na ilamba avant na mutema malamu. Merci. Question Souka. Le mariage à Poto. Bandeko bazobala artiste et comédien. Na bandeko bazobala artiste et comédien ya basi. Ozomona comment? Est-ce que bazana retard ya okende Poto ou comment? Papa, bango ne bazobala na bazo yé bande bazo sola na bamabala na bango. OK. Tozomona ya basi bazo umela. Ya mibali bazo umela, tozo bazo juste les années. Batala wana la vamba bala on ba contrôler wana nous batu na rata bato baza pe na mboko mibali na bango baza to pe basi na bango baza mutu wana aza na mwasi to be aza na mobali te pour moi bali mwasi no bosali pe religieux tout et tout mutu ça 5 ans aza awa 4 ans aza par rapport à quoi yo susuka kuna yo ndo komi ko yaka non on est ba distraction bali mwasi no zo ibo kende c'est tout bobali awa bosali civil ba déclarer pour kende mbala moko yo komo selisaka yo ka ko sala ka bato okeye yo okeye oye. Non, non. Bazo ou mela trop. Bazo ou mela trop. Conseil ni no pesa na leki na yo Gabriel. O caméra tenai ba propos moko ya bien te. O pesa conseil ni ko lo bana su que abela attention liaka makaya ba mungu c'est pas. Abela attention liaka makaya ba mungu. Ba mungu voilà. O pesa conseil ni. Conseil ni ngana o pesa. So ya yebeka liaka makaya ba mungu mais tension sozo kita ba liaka makaya. Liaka makaya ba mungu ebele. Mais nga pétation qui t'a ngana les makaya ba mungu ebele za bongo te. Eza traitement. Est-ce que ça bien ko lo ba na télévision Maman Top? Bon Gabriel mutalobi nga za mona mke. Ayebi pourquoi lobi ngana za kuna te. Omoni ba question oyo c'est apparemment vous appuyez à Gabriel. Nazo appuyé à Gabi te. Na ko répondre na place à Gabriel te. Ozui Gabriel OK ça l'interview. Au tournier est-ce que ça normal lo ba na ndeko na TV bongo? Akoyeba ye moko ba argument ni a repousser. Ngani neti ngana répondre na place à Gabriel. Na yebite ni on dozo sanga ke Gabriel aloba bon ngana yebite. Bino. Merci beaucoup. Merci na Maman Top, merci. Merci na yo pe. Relation ni le boza on amba le sombo. Voilà yaya la mon vieux mbalio na pesi mbote. Naza na problème na été. D'accord. OK. Naza problème na mbalio sombo. To komi so kuna. D'accord. Tu ni relation. Wana ya na ngai to komi kuna. Salut mon vieux. On doit s'excuser pour ngana tu ni ga relation. T'es pour tu ni ga pour bongisi relation ngana eto welela ni. Le côté. Merci. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Balinga Maman Top. Donc, balobi moi ça zanga génération. Ba salutation à Binonio en tout cas bonne année émission yango je crois. Samedi tozo bimsa ko rende ko na biso pour Lulu. Et qu'on allait exposer na terrain Vélodrome na Kitambo. Tokola la lande qu'on a besoin longo lobi na on peut trop quitter kotika une adresse na ya suka na cimetière en Nécropole
balobaka terre ou entre terre entre terre et ciel soki mpe ndenge nini toketika ndeko na biso kuna balobi bolela na bo bazolela même merci na mama Olive otikaka biso te na ntango ya mpasi to mpe ya bisengo nzambe apambola yo basource provenance sino vraiment mama ekaukaka te oyo osalaka ezalaka ya mingi mpe emarka mabota ebele ata bato mosusu kutu bayebi yo te me ntango bayokaka lisolo tobetaka elekelaka bango makasi en tout cas mama merci 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 nzambe na lola apambola mpe so longue vie mpo biso toyakaka ya kozwa merci beaucoup mpe na biro na yo na bato nyonso oyo oza elongo merci mpe na papa voilà merci na papa nanga journaliste yo sepeli koyamba ngai donc considéré nga langola nzambe tofete bien ngombe ezakaka eza congélateur eza plein nake fongola ngo tala donc c'est bon merci maman merci vraiment donc nzambe alola apesa kimia na famille oyo bakufeli pululu atiki bana mike bana baza penza mike ça fait vraiment mal en tout cas nombre effectif na yebité mais na yebike pululu ana bana oyo tomonaki na TV na bilili baza vraiment nanu mike vraiment nzambe asunga la veuve là bengi le père des orphelins le mari de veuve nzambe azwa soin ya veuve wana bana na bakola malamu par la grâce de Dieu puis maman aza en vie nzambe apesa maman vraiment makasi donc ekozala malamu mingi napesi mpe mbote na bacomédien pardon na bandeko nyonso oyo balingaka mama tope na bo balingaka ye te nalingi bino mingi nzambe apambola bino bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, donc nous avons tout parlé. Si vous avez besoin de Maman Top, oui. Vous avez besoin de Maman Top, ben pour nos reproches, bien remarque. Ils ont la mingi plus de 240. Voilà, plus de 243, 93. Pardon, plus de 243, 9, 93, 60, 66, 27. Tu vois, le numéro dans WhatsApp, plus de 243, 9, 93, 60, 66, 27. Au lingo, on appelle normal les plus de 243, 90, 30, 77, 805, 805, 30. Et ça, plus de 243, 90, 30, 77, 805. Donc, le numéro dans balé donc, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Donc, na évité na bossa na ya grande sœur na propre da Vivine na Katia Suisse. Salutation maman na chic le petit mon asuka donc pour l'année Jonathan Ganda na Katia Canada, Lionel Bokassa na Canada, salutation na bino nyonso pour l'année ma fille à moi donc balobi Myriam Jangesaka félicitations na diplôme d'état en tout cas ma fille de bonnes choses à toi pour l'année d'aider Langesaka et puis moi na suka na kombo ya Emmanuel Langesaka na grand frère na bango Yemoko vraiment balobi na kombo ya Medi Angesaka pe papa na bango Emmanuel Oche Angesaka na lingi bino mingi na kacha Cape Town ba salutation na Lofo bino nyonso boza kuna en tout cas merci voilà merci maman na habité derrière la caméra Peggy Bokele voilà. Bling toujours Dolce Gabbana. Merci beaucoup, Maman Top, d'avoir été la nôtre dans cette émission. Merci à beaucoup. Chaque instant, à chaque moment, vous aurez la poste vous êtes toujours disponible pour les Kaipan Abisso. Merci vraiment de la disponibilité aujourd'hui. Sous la pluie, mais te forcer quand même à l'émission. En tout cas, merci. Tout ça, c'est notre voilà. Tout ça, on a choisi à Moussala Toninga. Si tu as un problème, tout ça, start. Start, manga hôtel. Mais il y a samedi, tu as un morgue, tu as l'ensemble. Obligé. Ça va. Pour boutique à Pébisoté. Obligé. Merci vraiment. Donc, tu as c'est ça. Dinement, toi rendre bas sincère parce que pour nous là attirer empreinte vraiment c'est ça. Il y a ma casse. Oh, turbo ça n'a raté. Faut te valoriser, te honorer plus. C'est ça. Na jusqu'à dernière demeure na nécropole. Merci na Willy Moucheni le véritable code Mboka. Code Mboka. Voilà, azoya pe kalaming te na si rosa de ba lobby. A kosanga trop. Ah bon? Ah code Mboka na regret. Et comment? Et comme déjà, akipane ngaka te. Comme pas Mike Lukamba. Ya solo hein. En tout cas, na tiemo tema. Ya Willy Moucheni, balobi okosaka. Kodamboka. Baloba Maman Top. Raza na sonison. Voilà. Je dis merci à Papi Boza Monzali, PM Fondation, Nakati Afrique d'ici. Il y a Boston Gamma, extrêmement bon.
na kati ya Jobourg, et sans oublier na Londres wana na moni Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque Christelle Blanchot na PCA Bambote Kotazali na kati ya France. En tout cas ba fidèle nyo surtout ya abonné, il y a Afrique Elengi TV, tokuta na lobby ou après lobby, donc on a numéro mususu ya Sika. On se retrouve, bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.